Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi de vous dire un grand merci, un grand merci, un grand merci. Vous tous qui sont comme le partenaire de cette émission, les adorateurs, Diogo Battery, un grand merci à Diogo Battery, un grand merci à Tosca BCBC, un grand merci à celui qu'on appelle Maman Nene BCBC et à Charlie Luboya, et pourquoi pas aussi à Bibish Mavinga et à Patou Kiama, à des Pro Productions et à mon docteur Odon Badjika. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vraiment, tout ça sous Awa. Donc, la séance toujours continue parce que Dieu avait donné une mission pour accomplir. Donc, derrière les adorateurs, je suis à côté de moi avec notre frère, l'adorateur de Jésus-Christ, notre frère Papa Nelito, que je profite de saluer. Boni, papa. Malamo, par la grâce de Dieu. Tout ça vraiment très bien. Vous avez lancé l'album Kalamingité, la raison pour laquelle tu es pour tout sur nayo ou expliquer biso date nini album ezobima. Oui, album bima biso vraiment en année oyo eza via temps na ba circonstances autokutani nango na monde entier et voilà. Maladie est frappé biso pendant l'année 2020 ti ekoti na biso na année 2021 ya Covid-19 et yango nde meki mpe ko bouleverser biso moi ba programme mais yango te ekopekisa biso to ko sala musalo eza ya Nzambe. Je pense que kalate soki nzamba sungi toko ya poto bouleverser ki moi date yango mais je pense que toko annoncer na bana Nzambe nyonso o baza dans soif ya ko yoka album wana ya kolela ya mwasi. Donc d'ici là ce qui nzamba songi tokoluka yo papa George pour to annoncer les sous pas peuple nzambe to pesa bango date oyo album wana ko bima. Et ça titre nini? Kolela ya mwasi. Kolela ya mwasi. Pourquoi kolela ya mwasi papa Nelito? Oui, kolela ya mwasi c'est une inspiration oyo nzamba sepela ki kopesa biso to pesa ngo na bana na ye et na loyembo wana na yemba na lobi kolela ya mwasi ko tinda nzambe asala quelle femme oya koki kolela po kolela na ye esimba motema nzamba sala et beaucoup plus na kata loyembo wana na yembi na beti histoire ya femme tsunamite moi so ya umela ki tango molai na via sterilité zala ki ko botate et à un moment nzamba kutanisa ki na basala nzambe ba prophétisa ki sérieux ayaki ko bota mwana et après mwana na yaki ko kufa et tant mwana wana yeko kufa na sepelaka na mwana mwasi wana parce que joua na ba rôle belé premièrement joua ka na discrétion et a joua ka na sagesse et a joua ka aussi na foi atiki na ndako mwana na yebembe tango azobima mobala tuni e boni na ndako apesa réponse moko alobi tout va bien. Ce n'est pas n'importe quelle femme oya koki ko pesa réponse ya bongo mwana moko to biko ba mwana likinda soit mwana fils unique na ye akufi mais mwana mwasi wana zala na maîtrise de soi devant mobali na ya lobi tout va bien matiki bembe. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme azala ki mwasi ya mabondeli mwasi ya poussa na katongo me di pourquoi pona ko lukelongi ya Nzambe ya ngwana tango aki akuta na mosala lobi lisolo nanga problème nanga ezo senga ka yonde ukendo bondela kuna po mwana wana azonga na bon moi et c'est pour cela que le bico les la moi. Pourquoi ne pas dire qu'on dit ma moi si non donc c'est comme si Nzembo ils en ont conteste nous eza vraiment na makambo ebele Nzembo wana même ngamoko na benga rango nzete ambila oyebi nzete ambila komona nzeta mbila boya azana ba biloko ebele na kati na yazana ba pose azana masanga mbila azana mafuta mbila azana mafuta huile donc Nzembo wana kolela mwasi. Ça combien de titres? Album wana eza ya 10 titres. 10 titres. Ouais, ça 10 titres. Est-ce que ça déjà na ba déjà Sili d'abord et Sili nango déjà? Oui, to komi quasi na fin na lancé Nzembo moko ezo le kanaba chaîne na biso ya télévision à partir à Kin et awa pe na chaîne na biso à TPA. Ezo bandoleka d'ici là il y a titre na mwezali Molimo Santo na ba chaîne na biso libanda. Je pense que déjà ça fait 6 mois ou 7 mois oyo Nzembo wana eza koleka na presque 6 chaînes boye ya libanda. Il y a chanson promotionnelle, il y a album, il y a kolela ya mwasi Molimo Santo. Molimo Santo. Est-ce que na lisungi il y a ingénieur Vita na lisungi il y a bandeko il y a ba maestro bazana sima ya caméra okoki ku yembela biso Nzembo wana ya Molimo Santo? Oui, na koko yembango lo yembo wana tango na yembaka yango vraiment
ezana maloba moko na kati na loba na loyembo wana. Je pense que bato bozela na ona yemba nzembo wana. Mais avant na yemba ngona betela bino ngwa live na sala bino mwa mukie. Na loyemba ngona loba loyembo nanga na yemba te po bato babeta kaka mabokwe na yemba te po bato basepela na mongongo na ngai na yemba po babeli babika télévision ezalaire ozela boyoka yango. Ok, d'accord. Ozela toyoka nzembo ya Molimo Mosantu. Molimo Santu. Molimo Mosantu. Donc toyoka nzembo ya Molimo Mosantu et puis tokozonga pour to continuer l'histoire na biso avec notre frère Nelito. Merci. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes molimo, azala liboso nyonso. Ngana tambia, sukuyanga, soberano Deus. Receba minha adoração do meu coração. Magacio Sama Naibi Kobone la teo Naibi Kosabe la teo Naibi Koyemba teo Nazo senga lisungyo Shamae Shamaranga Molimo ya Nzambe vanda na vanda Ata mono kwangwe zotonga baninga Lolenge nini amo Kozobi ano Na yebi obanda kabisika bosoto te molimo Obanda bisika mineteo Aya Nana sengi bonzambe Shama Kata mono kwangwe sotonga Lolenge Ninyambo Kozwa biano Nasengi mafuta Molimo Fanda kabisika bosoto te Nasengi molimwe Biso toyebi Kobonde la teo Biso toyebi Kobonde la te Mosungi Biso toyebi Kosambele teo Toyebi kosambele teo Shamae Molimo Amara bosheri amabo Alléluia Makasio Balobi tolata maske Toto si tolati Balobi to bomba monoko Toto si to bombi Ebongo Madusu ya mabokwe Tuko bomba na nini Ebongo ya matoyo Toko bomba na nini Nasengi molimo ya tatae Iso tosengi molimo na Nzambe Soki yo bombi biso toko bomba mana masketeo Molimo Vanda kati na banana Na yo molimo Alléluia, jamais. Bien aimé,
kala yebisa yo ndeko soki eza leloko yo mokristo okoki kosenga ntongo midi mpe pokwa senga bambuma ya molimo nyonso tokoki osala na se na ntango oyo sans le Saint-Esprit non nous pouvons rien faire mpona longa masumu ezosenga molimo ya vanda ezosenga molimo ya konza kati ya nzoto na ngai nalali bajene mpona tika masumu napesi bafonde badime mpona longa mabe nazokoka kaka teo soki mpona maloba ya bato naza na espasi te nayemba soki mpona berere na ngai nakokoka kotelema te na teya me soki nazoteya eza mpona molimo molimo ya mifidele biso toyebi kobondela te biso toyebi kobondela te mosungi biso toyebi kosambela te moyebi toyebi koyeba te molimo na malaboshi na malabapo kaya mana bashena mana oh makasi na yemana na teshama Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Régner kati na biso Yesu. Lo yembo na ngai nazala posa babeli babika. Na yemba te po batu babeta ne maboko. Na yemba te po batu basepela na mongongo. Me na yemba po bakanga mi bakangola ma shama. Amen. Lo yembo na ngai. Bato babeta kaka maboko nayemba te po bato basepela na mongongo na ngai nayemba po babeli babika nelito yemba po bakufi basekwa ngai nayemba babola bakoma bazwi shamae 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 Shamae, 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 oh molimo na Nzambe, Shamae, 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 Shama, Magazo, nasengi mafuta. Shamananga inasangi Nzambe Yesu na makazi ya nzoto na ngogite shama nasengi mafute Yesu na ngai ebanda na motu ekita na mandefu ekweya na makolo ebongo ngai nesakola minoko na sika ondo ya malakari ya mana bashende afande tione shama na ngai makasi na ngai labuni na ngai ozali ose shama na ngai shama 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 Shamae, 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 Ozawa, 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 Katina biso, Ozawa, 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 Shamanane, Shamae, Shama molimo, Ozawa. Ozawa, Oza katina naye, Ozawa, la main approchée, Jésus.
Saint Amana. Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de bon Zambenayo. Jamais. Molimo. Osae. Yo makasio. Osabo siya bae bazanga na bango. Nasepeli na yakama na misisa. Misisa elona mana motema nanga. Rasine principale ya bomoi nanga. Nasimbi yo Yesu. Nakangama na yo natina. Natelemi lokola bakuke. Nazozela kinongonga. Nanga etota shamae. Manovesili Nalobi tombo mashama. Merci, merci. Merci pour Zawa Yesu. Inspiration makasi boy. Nzembo eza écrit par yo moko? Oui, eza écrit par nga. Inspiration nzambe kopesa nga na komika na kaye et n'exploiter yango na koyemba po peuple nzambe koka kozwa yango. Est-ce que lobi to lobi wana muto omona na teke nzembo na ende papa nelito ayeba? Non. Nzambe tanga piaka vision apesa pe provision. Tango ayebaka ke nelito akoza muyembi to adorateur wa kogumba melaye, c'est kazaki na capacité ko inspirer nelito. Pe message pour nelito koka ko transférer yango devant peuple na ye. Ok. Ouais, donc eza nzembo moko inspiration nzambe ko pesa na nelito ko yemba po peuple nzambe oyo azana Malawi, azana Botswana, azana France, azana Belgique akoka koyoka nzembo oyo na lobi biso to ebi ko bondela te molimo santo nde sunga biso parce que Bible zoloba sans le Saint-Esprit nous pouvons rien faire. Donc nakoki ko sala nyonso mais soki molimo azakati na ngate nyonso nazo sala ezoke na pamba nde yango na loyemba yango na lobi biso to ebi ko bondela te biso to ebi ko senga te molimo santo sunga biso po tozwa biyano. Oreille nangé zo akizenga ni lo mo boy na mo ba tembre mo na yoki. Wow. Donc koyoka yoko yemba nazo mo ba voix ya maman Lormbo. Est-ce que za moto yo linga koyoka mingi d'abord nto apesa na courage ya mambo yemba. Bon, question où chaque émission na cause la tana ba 5 quelques émissions na legaka vraiment nazanga recevoir question yote. OK. Oui, azam moko ya modèle, azam moko on a sepela na ba composition na ye. Je vois tant on azoko la na lingaka mingi style Zulu hein. Na yebaka ki Zulu te mais na lingaka mingi Rebecca Malope ya Afrika du Sud. Na lingaka mingi ba lourndi batu ya kotokuna parce que soko landi voix nanga eza mpe lokola ya bango. Ouais, soko tango ser lo mbongo pe na mboka na biso ya Congo abimi na style wana et loko na sepela na ye ayembaka maloba moko o ekonsolaka motema pe mitema ya bato. Ouais, donc lokola na sepelaka koyoka bazulu mais munoko ngo na banda koyoka ngote. Tango nzamba sali biso ngolo abimise biso se lo mbongo na Congo. Munoko moko bo na za na facilité koyoka ngo na zwisu litoi na kabikuna. Donc c'est pour cela ceux qui nazo yemba il y a beaucoup déjà balobaka frère Nelito chante comme la serre l'or mbongo. Donc oza moto alibosote ezo dépendre na litoi ndenge moto na moto azoyokela mais j'aime beaucoup la serre l'or mbongo. OK. Ils ont dépendre na lito ya mutu na mutu ndenge azoyokela siko ngalo kwa na yoki bato pe bazoyoka na lingi to yoka ngosusu malamu koleka penza. Ingénieur Steve Vita na tikeli papa nele to le sous espace aimbela biso deuxième chanson oza kana kata album eza nzembo nini ko immersion nzembo nini deuxième chanson na yembi et un album na biso ya portugais parce que nazo bimisa deux albums nzela moko premier album nazo bimisa za titre kolela ya mwasi on a yembi mingi lingala français et deuxième album ezali na yembi na portugais titre nango ezali va ya contester milagre donc na lingi na yemba deuxième chanson wana na yembi yango na titre ya face à Guma Koiza ouais donc sala eloko moko na langue na biso ya lingala donc na portugais face à Guma Koiza. Dès je face à Guma Koza, ce qui est salité ou yakosala akosala na mpamba, ce qui est battelité contre coronavirus ou yakobatela akobate na mpamba. Face à Guma Koza,
Totikeli Papa Nelito Ayemba et puis Tozonga Lisusu. Merci ingénieur Steve. Muda minha história. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Eu entrego minha vida a ti. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Faça alguma coisa. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Eu entrego minha vida a ti, eu entrego minha vida a ti, Senhor. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa na minha vida. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Quero ver a sua bondade, Pai. Opera na minha vida preciso de ti, Pai da glória. Aleluia. Eu sou desempregado, não sei aonde começar, mas eu sei, com a sua ajuda, Papa, alguma coisa vai acontecer. Quem disse que a mulher viúva não pode casar de novo? Quem disse? Senhor, faça minha graça, como fizeste a Ruth, para casar Boaz. Tô chorando, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Amigo que começamos a vender junto, ele tá sempre viajando para a China, Dubai. Eu tô sempre comprando que couro para vender no Arreoê. Faça alguma coisa. Essa doença e demais, e já gastei muito dinheiro nos hospitais, nos que manda, mas nunca fiquei curado. Mas olha, essa mamãe tá chorando. Faça alguma coisa na vida dela. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa.
Seigneur, Pasaguma, Asaguma Koza, Yaya, Yaya, Asaguma Koza. Precisamos, sua presença. Precisamos da sua bondade. Precisamos da sua presença. Obrigado, Pai da glória. Precisamos de ti, Jesus. Alléluia. Pourquoi face à alguma coisa? Il a une inspiration, né? C'était par rapport à quoi? Ouais, donc inspiration nzamba yebi moment pétant ou ya sepelaka kopesa eloko na ye to inspiration par mwana na ye face à gumako ezalaki na ba moment mususu to le kaka na mwa ba bitap moko boye et beaucoup plus ba erreur na ngai na ba défaite na ngai na ba échec na ngai na lekaki na sima na lingaka beaucoup plus penate so na leki na bando beta yango na télévision parce que normalement on le comme moi monotomie moko boye balobaka vous les hommes de Dieu bino ba musiciens bozalaka ke soko bandi ko bima bobandaka ko bimisaka ba passe na bino alors ngape na pona wana na koma kuluka beaucoup plus na kashaka yango na betaka o na zomo na lelo ezalaki na ba moment moko boye mbonge yaki makambo yaki nzamba sepelaki ko pesa nga inspiration alo yembo ya face à Guma Koiza et na face à Guma Koiza na yembika pona ngate na katwa na lobi quem disse que a mulher viúva não pode casar de novo? Quem disse, Senhor, faça minha graça como fizeste a Ruth para casar Boaz. Donc, nani a lobby moi so ya veuve akoki kubala lisusu te nde nazoloba nzambe salanga ngolu lolongo salaki na rite po akoka lisusu kobala Boaz. Donc na lobby face à Guma Koiza na phase ka ya frère Nelly toté po na ba moment wa lekaki mais na lobby face à Guma Koiza pe na mwasi moko ekomba o azobota te azolela tongo midi po kwa nzamba sala quelque chose po na vina ye na lobby face à Guma Koiza po na femme veuve moko boya akufeli mobali to mosusu avant batike na bana mikie et espoir to mosusu ezokoma ya koshite na yembi face à Guma Koiza po yo talisa nzambe wana soki opesaki rite Boaz ozana capacité opesa ngai pe ona kufeli mobali lelo mobali mosusu po akokoka kozwa charge ya bana wana donc face à Guma Koiza. Face à Guma Koiza, en tout cas vraiment Papa Nelito ozana producteur. Bon, pour les moments, nous sommes producteurs. Yesu Masia, Ezaka, il y a des Kobayembi Belé. Tout un problème, il y a des producteurs, dans le milieu, il y a des artistes et à gospel. Si on dit nos salles de production, il y a l'album Oyo, 10 chansons, des clips, et puis vous venez de dire que nous avons besoin de diffuser déjà pour promotion banda à partir de Yakin. Maman, nous faisons ça, Mandéni. Bon, dans le lobby, nous avons une vision, après ça peut aussi provision. Amen. Producteur a koki kozalate mais nzamba tie ba talent, atie ba capacité à aller à musique. Tom souffre Nelly toazana comex moko ou azana loko moko ameka ko débrouiller pembeni parce que nazana talent. Ce qui na lobby na zelaka tom sou ba producteur, tom sou talent ne koki kopola. Oh lelo il faut tom sou ngana meka ko marquer pas pour lobby producteur tant azoya akuti déjà peke na tiaki moi pas moko bopo producteur pas ana makasi ya ko soutenir parce que nzamba ko bimisa moto moko boy a produire album ya kolela ya moi si moto to mosusu azalaka na ye na États-Unis siko po azwa makasi ya ko soutenir album wana c'est que fa mon frère Nelly toazana nini na maboko lolenge question nzamba tunaka Moïse na maboko zana nini alobi nazana nzete nzambe asalaki miracle à travers nzete o Moïse azalaki nango po Moïse akutamaki nango. C'est ça. Donc pour le moment toza na producteur te mena lisungi ya nzambe wana ndazo sunga biso tozo meka ko sala promotion tozo meka ko sala balbum mango tozo meka ko beta ba concert donc nyonso tozo sala na ba FOPEXO et na lisungi ya nzambe parce que c'est lui le véritable producteur. O akoki ko zwa mutu dans les néants abandi opese forme abimisi na miso bato ba mona pe simbi mitema ya bato moko bakoka ko soutenir l'œuvre wana.
En tout cas, félicitations et puis encore du courage. Merci. Nzamba pambola yo. Nayebi que bat bolanda biso ngana sala appel ka na télévision. Et que bat bolanda biso bazana besoin ba yebi que bazana mitema ya kosunga et ba ko aider pour na musala nzambe ke liboso. Vraiment na batala ya boye nzembo wana ya shama en tout cas nzambe pena pambolo nzambo apesi au grâce nzambo apesi au grâce wana en tout cas à bénir yo makasi. Merci. Donc on appelle ici je profite de saluer celui qu'on appelle Christian Vangu, Hervé Vangu et pourquoi pas aussi à Yannick Vangu, famille Vangu. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà, musiciens, artistes, Yatala Baza. Baza a besoin d'aide Nabino, les Igado, Cédric Igado, PDG Igado et Monsieur Le Noir, Eric Igado et Georges Igado. Les Igado, à mon boss aussi, le Eric Mandala, le boss Eric Mandala. Voilà, Talab artiste Bango Yeyo. Bananzambi, Baza a besoin, il y a le beau kaka pour que va évoluer, va que les musiques. Je vous laisse encore tous en besoin de Kanzembo, il y a Chama. Et puis, on revient pour tout continuer l'histoire d'Abisso. Merci l'ingénieur Steve Vita. Oyo esengo ko bengama mwana na Nzambe oyo esengo obengama mwana na Nzambe kumoninga yawe na mokili azate oyakoki ko linganga lokola Yesu alinganga azate azate nani angwako linganga lokola Yesu. Hallelujah. Shama 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 Adonai Elohim Shama Adonai Elohim Shama 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 Adonai Elohim Shama Ranga Shama. Mon Dieu présent Shama. Oh Nabenga kwa mona tina Nzambe na yebi bisiko lokotanga delelo na zombe Shama. Merci. Motuna etuna makyo na nyakotia motu bonelito abika moto mokote atombola kimosapi obele Yesu okufelanga ondima kokufa bolumbu bongai nalatambatio okufa bolumbu po mama balata kimbundi Shama 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 asante sana Mungu ni mwema Shama Adonai Elohim tombola ye Shama 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 Shama
na makasio Shamae Jésus Tikete bikomba Bapeta tolo bakobota Bongo bashomere Batombola misapi bakosala Bae babala keteo Batuta tolo bakobala Nzambe nestera pibala Namboka mopaya Akopesa Abe malarene namboka ya mopaya Oh Shama Makambo impossible comme la réalité La brengi yo Shama Na lolendo nyonso Oh Adonai Elohim Tombola ye Shama Adonai Elohim Nazobe wango natina Adonai Tombola ye Shama Adonai Elohim Elohim Shama 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 Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Tu es là Elohim Ozama Katinana Elohim Maele Basopa Oh Pena Shila Nangayo Obasoli Nanzela Yamakasi Asuka Misisa Nanda Oh Adonai Elohim Adonai Elohim Wapenda Mobola ponga nelito natana kwanza Wapenda Mobola ponga natana euro na dollar Shama 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 Mayele ya masuba nyoso Amalenda Merci Merci Jésus Merci pour ta présence Uzawa Yesu Vraiment makambo boye il faut qu'on a les adorateurs. En tout cas papa nzamba pambolo mingi. Nzambe vraiment pambolo. Merci. Nzembo aussi toyo cannabis yango mais lolengo yembeli yango ne baloba ke musique ya kaliza kate. Oui. Encore musique ya sikiza kate, ça la musique ya kala mais actualisation on est muto na mutazo sala. C'est ça les problèmes. Oui. Donc lolengo yembeli yango kinono mo bandenge moko boy. Donc quant à moi je dis que ça ka grâce. Merci. Oh nzamba asalio. Mais dans le bon Ndio sali featuring était est-ce que il m'a attaqué au petit au sata featuring na bande comme susu bazaka awa non na album nangai naza na featuring na sali na bato OK ouais na sali ndeti nzembo ya molimo santo yo eza na deux versions OK version moko o ezoleka déjà na télévision et version mususu nango na yembi yango na notre sœur Christine Kabeya. Ah, Christine Kabeya. Ouais, to yembi na ye molimo santo yo donc wow. Ezalaka chanson moko chaque fois nazaki so na matin zo yemba yango esika za azalaka vraiment touché et nga moko pe kati na ngai omona nzamba zolo balanga bo yemba nzembo bino mibale et na kende na solliciter ye azalaki vraiment d'accord et alobi non papa et nga kutu na omona nzembo nzembo nanga. Wow, wayembi donc bozala kaka
Ah si, Bozelango, vraiment, je pense que Boza l'a décidé. C'est une chanson de prière. Okay. Nzambe a pesibiso, Tomeka. Kopé sangono na peuple Nzambe parce que lelo tozan a besoin to beta musique pour te servir culte. Et lo kezo sanga biso lelo nde yango wana et yango zo mona lelo tozo meka ko sala banzembo ebele mais après une année 2 ans et limwe. Oh nakoma koyebisa Nzambe salanga lokola atande ngo salaka pe ba papa Denis Ngonde. Nakoma ozwa papa na lokola modèle nanga parce que papa Denis Ngonde na lobaka dikambo tout le temps a beta musique a servi à église. A beta musique a servi à culte et c'est pour cela lelo papa wana kino lelo azo fetaka ba anniversaire à ba 50 ans, ba 45 ans de carrière. Denis Ngonde ko yiko ya na église moko ya ba koko ba 80 ans 70 ans soka yembi katina maboko na yo. Les gens tombent, les gens pleurent et batu bazo kota na bonzambe pona ko bonde la présence ya Saint-Esprit ezoya na moma wana parce que ayemba pa servir culte et lelo yango biso pe na nzembo na molimo santo to binzambe to yemba te po batu ba sepela na mongongo to yemba te po batu ba beta maboko mais to yemba po ba beli ba beka to servir culte na nzembo na molimo santo. En tout cas vraiment. Ouais. Et koyoka yo koloba et puis quand vous chantez ozokota penza makasi e bandaka boy. Est-ce que lobby au dévier mission T pour comment le roi Jonas Zambatindi na Ninive yo ke na Tarsis donc au long musicien au mot la peut battre ma beaucoup parce que quand vous chantez ça dit quoi ça a dimension et concentration non bon grâce Bible lobinanga David abetaka lindanda milimu mabezo tosa izobima na nzoto mokondi Saul. Mais Bible lobaki nanga te ke David akendaki apozaki maboko likolo mutu ya mokondi Saul. Nakoki koza muyembi. Oui. Ba potentiel ba grâce o nzamba te kati nanga etikala. Na nzela na loyembo miracle salama. Et pour miracle salama ezo senga kate ke nelito aposer mutu maboko. Nazalaka contre nangote chaque de nous azan appel na yende nzamba bengelaye mususu to musu nzamba yebaki muto yo pona komisa elobi apôtre fona l'excès na nzela na loyembo mais zana ba o pe ba utikala ka ba musicien mais toi tu pas tenir comme le rendre moi mode la majorité ba musicien oto yebi lilo ba comme na ba pasteur oui ya on a lobby ezali kambo appel nde nzamba bengelaka mutu abengena na musala oteya abengena na musala na 5 ministères ezana mususu nzamba lobi fuza aka na phase oyemba parce soki yo mokondo sepelo ke kokota na phase ya kozala moboko libampate epa o kokuta nango eza yo na nzambe na yo o kokuta nango eza yo na nzambe na yo en tout cas vraiment merci de sepelo makasi parce que oyambi biso respecter quand même rendez-vous les adorateurs et là bah biso tout ça premier il y a producteur devant les caméras est-ce que vous pouvez faire cet appel et puis comment trouver ndeni bakosa la pona kokuta nana papa Nelito. Ok, merci na ba téléspectateurs nyon surtout besoin qui temps ya ko vanda liboso écran na bino pour na kolanda émission na biso ya les adorateurs oui vraiment na pesi biso bambote na kombo na Yesu et bolimbisa peut-être bobi papa Nelito abandaki émission ka na chapeau pour tenir rigueur te et ça peut-être look nanga na sepela mi ko lata chapeau et na longoli yango pour na pesa bino bambote ba salutation et ko ça l'appel da ba producteur. Vraiment Bible zolo ba mosapi moko esukola gelongite mosala nzamba pesi vision pa frère Nelito ezo senga provision mbongo na yo amour na yo kozala nango bolingo na yo kozala nango pour soutenir l'œuvre oyo tito yembaka wa nazo yembaka pour na famille na ngate bénéficier na mongongo oyo ezana batu musu baza ya kokangama baza na ba Malawi baza na ba Soudan baza soki par-ci par-là bazato musuna bezo bayoka mélancolique ya mungongo frère Nelito et bazato musuna bezo bayoka message zo bima na mungongo frère Nelito peut-être soki ayoki yango mukangami akokangolama mukufi to musu akosekwa po ngana kwa yaka nango Yesu azoloba to kusala plus que ye et lo sambo nanga na koma koyebisa nzambe lo yembo nanga lokolo lobaka na kosala plus que yo po o nyonso tu yo salanga na mona yango na mona baba koloba na mona ba vegle ko mona na mona ba kufi ko sekwa seke nga fona sala plus que yo alors nenga continuer ko inspirer nga ba loyembo seka za na besoin ke na sala koleka ye alors pose ko na sala koleka Yesu ezo senga banzembo ekota par-ci par là ezo senga yo producteur moko motema malamu ezo senga yo distributeur moko motema malamu oya o soutenir frère na yo Nelito Lembi po ozwa ngai
numéro nangeza nango facile au tie code na biso mboka Angola plus 244 943 48 98 31 plus 244 943 48 98 31 wana soki obengi okozwa frère Nelito olukinga na Instagram nanga na koma Nelito Lembi Mbala, na YouTube nanga Nelito Lembi Mbala, page nanga Facebook Nelito Lembi Mbala, Facebook nanga normal Nelito Lembi Mbala. Donc soko olukinga ka Nelito Lembi Mbala okozwa ngai. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse la personne que j'appelle héritier Voama, visage congolaise, Fiston Baoula et Lwakanza, Pati Bamboulou, à vous, coup direct, à mon frère, mon ami de tous les temps, de tous les jours, Patel Kamundende en direct de Kinshasa, Otramadi, 3 fois carré, Tania Kongolo, Mama Loufou, et pourquoi pas aussi à mon vieux Titi Ngoma, Papa Chéri, et à mon vieux Guy Coco Bar. Là, je profite aussi de saluer celui qu'on appelle Vakanda Rachi en direct de la France, et pourquoi pas aussi à Baptista Koloua, Papi Baptista Koloua, pour Koloua. Donc mon vieux, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Mosakoli Chako TV, Michel Chako, à mon vieux Michel Chako, à mon boss Michel Chako. Restez-vous bien, vous étiez nombreux de suivre cette émission. Merci papa Nelito pour nous biso. En tout cas, ma soleil est belé. Auto sola prochainement, comme tenu Yangonga, il y a télévision. Yango, nous sommes obligés, peut-être Yakola Kayo, pour tout Kende. Mais, tout ce qui est lié espace, où il y a des momoko ya suka. Non, c'est pas là. Momoko boue eko ningi sabiso mwa muke. Merci. Nazo embela bino nzembo wa bosembo, la chanson ya notre sœur Mama Lydia. Donc eloko nini salaka soki motazo bondela akoya na se. Eloko nini salaka soki motazo sambela molimo akoti abandolo babalangi. Bosembo. Si ya kubonga Yesu yamyo, ay 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 ay. Omatu sakikiti nayo, ibisika miswa nzote monakate. Pona kokoli sakondima ya bana na yo Yesu. Si ya kubonga Yesu yamyo. Soki moto azo sombela we anase ninyango esalaka soki molimo na yo akiti na kati ya moto o makolo babalangi amana bashenda mana basheyi mana bashenda mane koria mana bashenda mana baskoro basenda mana koria mababo bibe babo bobo oyo ekotela ki Maria ayaki na malasi na ye vapakola makolo na Yesu alelaki yeo tango Mose amonaki nzete ebandaki kopela kasi moto yango ezigizi zetete apusanaki pembeni ya yoka mongongo ezalaki bimala kati ya nzete ayebisiye longola savate bisika oyo ezali
bosembo, bosembo na Yesu, na Yesu. Bosembo, bosembo, bosembo na Yesu, na Yesu. Jésus na mituna keloko nini ekoki kozwa moto soki azobondela kwea na se nazometuna soki molimo na yo alati bomo ya moto moto akomi koloba balange amabo shekeri ya mabo Jésus tango mose amonaki nzete ebandaki kopela kasi moto yango ezikisi nzete apusanaki pembeni yoka mongongo ezalaki kobima na kati ya nzete ayebisi ye longola sapate bisika oyo ezali bosembo bosembo oh na Yesu Yesu azali nzambe Yesu azali nzambe na bomo Yesu ezali bosantu Yesu ema bosembo lokumu esonga na Yawe bosembo lokumu esonga na mokondi bosembo lokumu esonga na Yawe bosembo lokumu esonga na mo nayebi ozolanda biso siko ozali bandonga naloba bosembo tombola yebeta milolo mpo na Yesu Jésus. Bosembo lokumu ezonga na Yawe bosembo lokumu ezonga na mokondi chama Papa Georges Nzamba pambola yo ingénieur Vita Nzamba pambola bino na mosala kitoko bosali mpo na peuple Nzambe bénéficie quelque chose bosembo lokumu ezonga na Yawe bosembo lokumu ezonga na mokondi bosembo bosembo